Bote na bino bandeko bozali kolanda biso na nzela etando ya biso ya Radio Maria RDC kuna na YouTube po bozali kolanda biso na fréquence 89.9 botondi na bino banso bandeko bo momeseno mokolo mwa yambo mwa poso tokozongelaka na kati linaka ya malongi matangi mpe sango elamu mama eklezia lengelaki lomingo loleki sango malobomboka yo Ingi mama Regine merci na bino banso bandeko balandi boboto bomokonzi bozala na bino tokozongela matangi ya lomingo loleki lomingo la zomi na inei omobu a litangi ya yambo lizwamaki na buku ya profeta Zakaria o eteni ya libwa molongo mwa libwa kino mwa zomi litangi ya ibale mokanda mo Santo Paulo ona ba Kristo ba Roma o eteni ya mwambe molongo mwa libwa bakisa molongo mwa zomi na moko kino zomi na misato pe sango elamu ezwami na Santo Mateo o eteni ya zomi na moko molongo mwa tuku ibale na mitano kino mwa tuku misato tolanda na bokebi penza sango elamu eye ezwami na Santo Mateo otango ena Yezu alobi natondi yo botondi etata mokonzi wa likolo nanse zambi oyebisi bato bake maye obombeli bato babwania pe bamayele solo tata yo moko olingaki bongo tata wangai apesi ngai binso moto moko te ayebi mwana bobele tata ayebi ye pe moto moko te ayebi tata bobele mwana ayebi ye pe moto oyo mwana alingi kolakisa yaka nepa yangai bino banso bolembi pe bomemi mokumba pe ngai nakopemisa bino bondima mokumba nakomemisa bino pe bolanda mateya mangai zambi nazali motema boboto pe bosawa pe mitema mya bino mikozwa bopemi zambi ekangiseli yangai ekoyokisa bino pasi mingi te pe mokumba mwangai mozali bozito te bandeko balandi toyoki sango elamu ya lomingo la zomi na ine eleki poso ibale totangaki pe tomanyolaki sango elamu eye ezalaki bongo eyenga enene penza ya motema mo santu mwa Yezu kasi talaka ezongeli biso lisusu nsima poso ibale zambi mobu a ezali mobu ya Santo Mateo na lomingo tomesana koyoka sango elamu ya Santo Mateo pe komanyola yango o mobu a Yezu Kristu atondi nzambe botondi atako mbele makambo manso mabongi ni ete kasi atondi tata lite ya libosonde yangwana koyeba kotondo nzambe tozela tete makambo manso mabonga pote na pesa action de grâce pote na tondo nzambe botondi kasi tondo botondi po ya maye mabongi deja na bomo ibayo po ya grâce osili kozwa atako boko makambo makotungisa yo kasi tondo epo ya gracia osili kozwa na bomo iboyo pe yango ekosalisa pote obenda gracia isusu na bomo iboyo zambi kotondo nzambe action de gracia biso tokobonzela nzambe ebenda ka gracia isusu na kati ya bomo bwa biso ya mibale mokonzi Yezu Kristo alobi te bobele ye moto ayebi tata pe tata ayebi bobele mwana pe moto oyo mwana alingi kofungolela ye mobomba momona ya koyeba nzambe tosengeli kolula likambo liye koyeba nzambe zambi tozali bana banzambe tozali ba Kristu mbele toyebaka nzambe te zambi nzambe azali bolingo soki toyebi nzambe ekomonono na bomoi wa biso zambi mabongi manzambe makozala mabongi mabiso koyeba nzambe elingi koloba koyeba mabongi maye kolula yango pe kosala manso pote mabongi manzambe ezala mabongi mabiso lokola nzambe azali bolingo biso pe tokolakisa bolingo nzambe azali ngolu biso pe tokozala bato ba motema ngolu nzambe azali motema monene azali bolamu biso pe tokozala baye bakoluka se bolamu ya baninga bongo na bongo nzambe aponaka te yo pe kopona te tala koyeba nzambe ndenge ezalaka Yezu Kristo alobi te ezali likabo kosenga likabo yango na kati ya losambo na sambela pote nayeba nzambe nayeba ye bobele na makanisite
kasi nayeba ye lokola te namekola ye mpo te nazala mokristu ya malonga mpenza. Yesu alobi te toya epai ya ye zambi mokumba mwa ye mozali bozito te mpo na nini mpo ye azali motema boboto mpe bosawa. Yango tolobaki yango te esika boboto bozali bomikitisi mpe ezalaka. Bomikitisi epesaka boboto. Soki bomikitisi bozali te, soki bosawa bozali te, boboto bokozala te. Ezali lokola mapasa, boboto na bosawa, boboto na bomikitisi. Zambi moto alolendo akoki kozala na boboto ata moke te. Po ye akondima te baninga baleka ye, alingise ye azala likolo ya baninga. Pe esika suki, esika te andima de fete. Andima te na koki te na sengi lisalisi ya baninga, to pe kosenga bolimbisi na baninga, akosala yango te po atondi na lolendo. Lolendo ekimisaka boboto. Nzokande bomikitisi humilité bosawa esalaka te boboto pe esengo ekoka kokola na bomoi bwa biso. Merci. Asika to koyamba mituna bozwa minango bobengi biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 tozono ndeka obenga biso. Allô? 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 Bonjour, Roger. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, Tozo kama malamu te papa. Allô papa? Oui. Tozo kama malamu te papa Emile. O déplacer moi moke osunga biso poto zoyo penza malamu tozali na kokoso pona kozwa yo ndeko msusu na singa to yambiye. Allô? Allô ma radio. Oui ndeko. Bonjour maman Régie. Bonjour. Bonjour mon père Roger Wawa. Bonjour mon frère. Mon père, on a quelques questions, on a posé depuis quelque chose à français, mais il y a eu du mal. Des fois quand je appelais, il y a déjà une question qui s'est posée. Mon père, c'est le frère Antoine depuis la paroisse Saint-Alphonse à Matete. Quelle différence y a-t-il entre une personne qui veut pratiquer l'humilité, mais qui cherche d'abord à se mettre à sa valeur, quoi? Et ma deuxième petite question est celle-ci. Ndeko Antoine. Allô? Mutuna no ya yambo na suka to kiongo malamu te. Mutuna na ya yamboni ezali boye. Oui. Être mutu à humilité. Oui. Mais aligné à négocier pour placer valeur na humilité, quoi. OK. Oui. Yami Balé. Ma deuxième question est, on va dans l'évangile d'où Jésus nous dit, tout celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et dans l'évangile d'hier, Jésus nous dit encore, tout celui qui est chargé et peiné de fardeau, venez et moi je vous donnerai des repos. C'est là mon père, s'il vous plaît. N'explique pas la souffrance et tout autre dans notre vie étant que chrétiens que nous sommes. Et merci mon père, bonne journée. J'aimerais bien avoir des explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nayonde Antoine kuna na Saint Alphonse okozwa biano na mituna miayo sima losambo ya katikati ya mokolo. Touti wana bandeko balandi kosambela losambo katikati ya mokolo tukoko balina kanabiso mituna mibale ya ndeko Antoine na tunaki uto paroisse Saint Alphonse sango Roger. Merci mingi na ndeko uto paroisse Saint Alphonse ya motuna liboso zalaki bongo moto azali na bomikitisi kasi mbala mingi akoyebisa bato maye akosala kapo ya baninga. Soki ezali lokola témoignage lokola te alobi yango po te asalisa baninga bakoka pe kokola na boyambi pe na bolingo ezali mabe te kasi soki akoloba yango po te bayeba ye wana ekomi ndenge boko balobaka orgueil de l'humilité
c'est contradictoire. Orgueil na humilité qui n'a relongote. Lolendo na bomikitise qui n'a relongote. Kasi boko mbalamingo komono ezali to bengi fausse humilité ezalaka pe. Te na libanda komono lokola ezali komikitisa kasi atondi na lolendo. Wana ezali mabe, wana ezali hypocrisie. Mema kurose ya yo ndenge mokonzi yezu alobi pe na sima akoloba lisusu te baebolembi na mokumba boye epai ya ngai. Kurose tokomema ezali kurose ya bomoi ya mosala tozwi ya maemanso masali te tolanda Kristo. Kasi mokumba tokomemela ezali kurose ya biso te ezali bongo masumu makambo mabe maema kotungisa biso tokomemela ngo Yesu Kristo pote akoka kopesa biso bopemi apesa biso boboto. Kurose ezali nde bomoi bwa biso nzambe apesi biso bo ba Kristo. Po ya kokisa sango elamu ezalaka pasi lokola toka matandakisa kosenga bolimbisi bomikitisi po tosenga bolimbisi ezali pasi ezala lokola kuroso memi tope kolimbisa moto oyo asali yo mabe mingi penza tango kolimbisa ezali lokola omemi pe kurose. Makambo manso ya malamu oyo tokosala na pasi basakrifisi tokosala pote toyeba nzambe pote tokende liboso na boyambi pe na bolingo pe na elikia ezali nde kurose tomemi. Kasi masumu ezali kurose te. Makambo mabe oyo kotungisa biso masumu bongo na bongo yango nde tosengeli komemela Yesu Kristo kotikela ye yango pote yapesa biso boboto pe apesa biso gracia ya kolonga mabe okati ya bomoi bwa biso. Mituna misato ya commandant Augustin Yayambo, Pilate avait la dernière décision sur Jésus, mais il a accepté que Jésus soit crucifié. Alors on peut dire que malgré tout ça, c'était dans le plan des dieux, même s'il avait refusé la mort des dieux. Mituna Yayambo, commandant Augustin Mibale, les humbles demandent facilement pardon s'il y a un problème. Il peut aussi demander pardon même s'il n'a rien fait, parce qu'il est humble. Ici, un papa qui dirige son foyer par la violence pour une discipline afin que ses enfants ne soient pas des colons ou voleurs. Est-ce qu'il y aura aussi la paix dans cette maison? Mituna misato ya papa commando Augustin. Il y a Misato Lobi, un papa qui dirige son foyer par la violence. Il dirige son foyer par la violence pour une discipline, afin que ses enfants ne soient pas des colons ou des voleurs. Est-ce qu'il y aura la paix dans cette maison? Merci. Motuna Yambozali, Maye Pilato akosala tango akambi Yesu. Akambi. Est-ce que ezali mwango mwanzambe projet ya nzambe tolobite zambi projet ya nzambe ezali se bolamu ya biso bato kasi Pilato akosala yango po ya bobangi na kati ya mikanda misantu balobite te asali yango po ekomamaki asali yango po ya bobangi abangi abateli nde ebonga na ya mosala zambi bayuda bayebisi polele te soki otiki ye tokofunda yo na Kaisaro mokonzi wa yo oyo aza na Roma yango ekobangisa Pilato akambi Yesu zambi alingi kobatela ebonga ya mosala ezali po ya mwango monzambe te kasi ezali po ya lachete ya ye zambi alingi kobatela ebonga ya ye ya mosala moto asengi bolimbisi atako asalaki mabe te ezali se humilité tokosenga bolimbisi soki tosali mabe osali mabe osengi bolimbisi soki osali mabe tokosenga bolimbisi te mbala isusu ezalaka se po ya koluka kimia nasalaki mabe te kasi soki omoni te etungisi yo nasengi bolimbisi ekoki mpe kosalema to mpe nasalaki yango na ndenge ya mabe te kasi soki omoni te ebebisi motema mwa yo limbisa ngai esalemaka na yango okosenga bolimbisi po ya kobatela boboto po ya kobatela bomoko na kati ya libota atako mbele osalaki mabe te to mpe osalaki likambo na ndenge ya koyokisa moninga pasi te kasi ye amoni yango lokola likambo mabe okosenga bolimbisi po ya kobatela boboto yango mbala mingi tokolobaka
nasalaki yango na ndenge ya mabe te kasi elimbisa ngai to mpe nasalaki nanga mabe te nakanisaki ezali malamu kasi soki omoni te ezokisi motema na yo limbisa ngai ezali bomikitisi ezali mpe elembo tozali moto tozali koluka boboto na kati ya libota na kati ya mosala bongo na bongo bongo na kati ya libota papa moko mosala na ye nde violence koganga mbele mpe kobeta po te discipline ekota toyoki yango na litangili ya yambo na Zakari 9 de 9 à 10 balobi te mokonzi ya bayuda akokota na engumba santu abuti punda te kasi mwana wa mpunda lokola te Anne azali elembo ya boboto zambi mpunda basalelaka yango mpona bitumba mpona violence punda basalelaka yango mpo ya kolakisa te ozali mokonzi oleki baninga kasi mokonzi ya bayuda Davidi mpe Yesu Kristo nsima ya ye bakoyingela na engumba santu na mpunda te kasi na mwana ya mpunda elembo te bokonzi bwa bango ezali bokonzi oyo ya koluka kokotisa discipline na violence te kokonza na violence te kasi kokonza na boboto alobi te ye akokonza na motema moye mozali boboto mpe bosawa mbele bokotuna bongo discipline kozala ekota ndenge nini soki ogangi te obeti te bongo na bongo wana ezali discipline oyo ekoti mpo bakobanga discipline eutaka na kobanga te zambi mokolo kozala te discipline kozala te soki olingi kobangisa po te discipline ekota po te molongo ezonga na ndako mokolo yo kozala te discipline kozala te zambi oforme nde bahypocrite vous avez éduqué des hypocrites kasi soki na mosala ozwi na kati ya ndako na kati ya mosala okokotisa molongo na violence te kasi na boboto pe na kimia kosolola na bato koyebisa bango tina ya likambo tosala boye zambi soki tosali boye ezali mpo ya bolamu na biso soki moto abimi na molongo akozwa etumbu engebene na mibeko ya libota to pe ya ekolo to pe ya mosala bongo na bongo kasi kodirige na violence eza na ntina moko te zambi bakotosa yo mpo bakobanga yo mokolo kozala te botose kozala te discipline mpe kozala te malamu batosa yo mpo bayebi ntina ya mayebango balingi kokokisa na bomoi babango batosa yo mpo balingi yo batosa yo mpo balingi boboto mpo balingi bakola bongo na bongo tala kama enakoki koloba toyoka ndeko mosusu Mama Regine bolimbisi mituna ezalaki mibale me yango mpe eza lisusu hors sujet okomona mutu aleki liboso ya stati ya mama Maria asali signe de la croix tandis que bazoloba liboso ya mama Maria eza nde mpona kovenere ye me mutu asali signe wana de la croix est-ce que elakisi kaka vénération? Voilà, merci Nandeko Ben. Signe de la croix ezali losambo tosalaka mpo ya kosangana na nzambe azali tata mwana mpe elimo santu zambi ntango tokendaka na grotte mpo ya kokumisa mama Maria to kovenere ye elingi koloba kaka te ete losambo nyonso tokosala kuna ezali se Maria losako to mpe banzembo ya mama Maria tokosambela tata wa biso liboso ya grotte tokosambela pe kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu tokosala pe lembo ya koruse kombo ya tata pe ya mwana pe elimo santu zambi Maria tina na ezali nde amema biso epai ya nzambe amema biso epai ya Yesu Kristo soki moto akei na grotte alobi nakosala elembo ya koruse te nakosala losambo oyo nakobonza na Yesu Kristo te se losambo oyo nakobonza na Maria lokola Maria losako to pe banzembo ya Maria ekomi idolatrie zambi esika te aluka nzambe na nzela ya Maria abandi nde koluka Maria pe atikali se wana akomisi ye nzambe talaka ntina ni ntango tokende na grotte tokobanda losambo okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santu elembo te na ye epai ya Maria mpo Maria azali nzambe te kasi mpo te ye amema ngai epai ya nzambe yango wana sapele tomonoko nini mibombamo ya sapele ezali mibombamo ya Kristo mibombamo ya bomoi bwa Kristo ezali mibombamo ya Maria te bobele mibale ya suka
oyo etali bongo ntombo ya Maria olikolo kasi nani akotombola Maria olikolo ezali Yesu Kristo to pe Maria azwi bokonzi olikolo nani apesi bokonzi olikolo ezali Yesu Kristo toloba te mibombamo nyonso asapele ezali mibombamo ya bomo ya Yesu Kristo pe sambo oyo kokotisa biso na sapele ezali nini okombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santo na nsima toleki na nayambi Nzambe ezali losambo ya eklese euta na bapostolo na nsima toleki na tata wa biso ezali losambo Yesu Kristo alakisa biso tokosambela Maria losako oyo uti pe na mikanda misanto ezali maloba ya nzelu na pe ya Santo Elizabeth na kati ya Biblia na Luc 1 na nsima tokosukisa na kembo na tata oyo ezwami pe na mikanda ya Santo Polo ezali losambo tokobonzela Maria te kasi Nzambe azali tata mwana pe Elimo Santo manso mana makotalisa te tokendaka na grotte po te toluka Nzambe toluka Yesu Kristu na nzela ya mama Maria. Tozwa pe nkoma ya ndeko Baby Grâce kuna na Notre-Dame d'Afrique. Bonjour mon père, maman Régine, merci pour la catéchèse. Mon père, Jésus dit Dieu révèle aux petits ce qu'il cache aux sages et aux savants. Alors que dire de Paul, apôtre savant, mais à qui Dieu a révélé ce qu'il a caché aux autres apôtres? Une très bonne question. Une très très bonne question. Motuna ya motuya penza. Et ya nezali boye. Yesu Kristo ndenge tolimbolaki na lifalansa alobi te obombi makambo maye na bato ya bwania banganga mayele oyebisi yango ofungoleli yango bato bake lokola te babola bazali penza batanga mingi te bongo na bongo bongo Santo Paulo oyo alobi tatanga epai ya Gamaliel ndenge nini ye atongoli makambo mango eyano ezali boye na eleko ya Yesu Kristo tango Yesu Kristo abandaki balandaki ezalaki bato bake batanga lokola bascribe bakobenga bango batei ya mobeko bafariseo balandaki yete banganga Nzambe pe ya eleko ena balandaki yete na tango wana kasi sima ya Elimo Santo tango Elimo Santo akiteli bapostolo tolo bakaka tokomona ngo deja na kurusa mingi penze pa ya Santo Yohane Zambi tokomona tango Yesu awe Nathanael Nicodème bazalaki kati ya banganga mayele babandi kobeleme pene na kurusa ya Yesu Kristu babandi kobeleme pene na bayekoli ya Yesu Kristu pe tango Elimo Santo akitinde Elimo Santo yokosala mosala akitoko penza Zambi asimbi mitema ya bato ebele penza bobele bato bake bakolanda Kristu te kasi na banganga mayele pe bakoti na likambo yango tokomono te na acte 5 buku abikele teni ya mitano nganga mayele moko komo na Gamaliel akote yukutu bapostolo alobi te botika bango soki uti na Nzambe ekokoba soki uti na bato ekosuka ekokende liboso te tango tokomi na buku abikela eteni ya zomi na misato acte 13 kuna na Antioche ya Syrie tomoni te makambo yango eza lisusu kaka likambo ya bato bakete banganga mayele ebele penza bakoti Zambi bakoloba te dans l'église d'Antioche de Syrie il y avait aussi des docteurs. Il y avait des docteurs. Lokola te banganga mayele bandi pe kobongo la mitema. Donc monde ko tout motuna ya motu ya penza. Zambi likambo wana ya bato bake balandi Yesu Kristo. Ezalaki mingi penza iyambo ya kurusa ya Yesu Kristo. Tokomono te na kurusa tango Yesu awei Nathanael Nicodème bandi ko beleme pene na bale bayekoli ya Yesu Kristo pe sima kitela Elimo Santo Elimo Santo asimbi mitema ya banganga mayele pote bango pe bakoka pe kolanda Yesu Kristo. Potonde mingi sango to kanda kumsusu. Bonjour père. Permettez-moi de vous poser une question sans doute hors sujet qui n'a mis ma soumise. Il s'agit de l'origine de l'eau bénite, ou autrement dit, l'eau bénite est-elle biblique et partant les autres sacramentaux? Au départ, j'ai cru trouver une réponse dans l'histoire d'Élisée dans 2 Rois 2, versets 19 à 22. Puis dans Exode 30, versets 17 à 31,
où on parlait des huiles saintes. Mais quand on avance au verset 32 et 33, je me bute à une contradiction où il est dit que ces huiles ne seront pas répandues sur le corps d'un homme et vous n'en ferez pas de semblable. Qu'en pensez-vous alors, Père? Merci mingi mama pa mutuna utuni mai mabenemi mauti wapi mama apese yano euti na lisolo ya Élise na deux rois ezali l'un des fondements bibliques tope yoko ya eteni ya Biblia oyo kotalisa biso tina mai mabenemi kasi tosengeli koyeba te na Église catholique tolobi te ete manso tosalaka ezwami na Biblia non. Boko makambo uti na Biblia, boko makambo uti na tradition, mosusu uti na magistère de l'Église. Ça fait partie de notre identité catholique. Nous ne prétendons pas tout justifier à partir de la Bible. Non. Parce que nous avons trois sources de notre foi, la Bible, la tradition et les magistères. Et donc, catholique, comme tungi sakate, po ya kolukaka na Biblia manso maitoko sala, c'est impossible. Lelo to koloba na radio te bato bakosepela radio kosalisa ske ba radio bakoma wapi na Biblia eza na Biblia te ba kamera lokola sikawa ndeko nevi la tie kamera liboso ya ngai po ya bakotala na YouTube kamera ezali na kati ya Biblia te kasi tokosalela yango zambi ezali eloko moko ekosalisa bato po te toyeba Nzambe po te tokola na bomoto na boyambi bongo na bongo yango wana o benite ya solo tokoki koloba teuti na lisolo wana na deux rois kasi tosengeli koyeba te boko makambo oyo tosalaka euti na tradition pe na magistère tokosala yango Zambi ekosalisa lelo na tongo totangaki sango elamu ya Santo Mateo epai wapi mama moko asimbi elamba ya Yesu Kristo pe abiki basakramento na kati église tozali na basacrement na basakramento basakramento euti na Yesu Kristo Yesu Kristo ye moko akela basakramento nyonso wana les 7 sacrements ça vient de la Bible basakramento lokola eau bénite sel béni mai mabenemi mungwa oyo nganga Nzambe abenisi toloba lisusu nini ba médaille nganga Nzambe benisi bongo na bongo ezali ba sacramento ce n'est pas d'origine biblique kasi euta na église apesi biso ba sacramento pe Christ apesi biso ba sacrement e ba sacramento ekosalisaka nalobaki lisolo ya mamo ya simbi elamba ya Yesu pe abiki elembo te ba sacramento ezali na motuya Zambi ezali eloko oyo ezali na grâce ya Nzambe pe soki na simbi yango na boyambi ekopesa ngai libiki lokola mai mabenemi o benite eza na grâce ya Nzambe Zambi nganga Nzambe abenisi yango pe soki na saleli yango na boyambi ekopesa ngai libiki ya nzoto pe ya molimo se bongo pe mungwa bongo na bo mafuta tolobite mafuta moto akobenisa mafuta ezali tata episcopo lundi passé le 29 juin uto cathédrale Episcopo Lokumu ya Kisasa tata cardinal Fridolin abenisaki mafuta esili biso to benisaka mafuta te episcopo moto asalaka yango asi asali yango esili to mitungisa te asali yango pona ba sacramento ekosalisa biso pona sacramento baptisimo sacramento ya bakoni sacramento ya kotisa bongo na bongo nakanisi mai na sengela ekoloba nde yango wana pona mutuna mama tunaki eyo ezali mama Marie-Josée Mukeza kuna na Notre-Dame d'Afrique. Merci na maman Marie-Josée uto Notre-Dame d'Afrique. Bonjour Père Roger, bonjour maman Régine. Père Roger, merci pour la catéchèse. Motuna nangai ezali boye. Ezali confusion na mitiaka na mutu. Kasi lelo mokonzi akoloba na biso boye epai na ngai. Ezali confusion na mitiaka na mutu. Kasi lelo mokonzi akoloba na biso boye epai na ngai.
bino bonso bolembi tomemele mikumba ye apesa biso mikumba oyo ezalaka bozito te. Oui papa, sika nakoyoka lolenge oyo ozali korepondre na bandeko si na comprendre, kasi ye moko mpe lisusu alobi likolo na kuruze papa alimbisa bango bayebi te nini basali. Ekoki kobala na mokie nakomema bozito nakolimbisa mwa confusion ezali wana. Merci papa. Merci mingi. Merci ndeko po ya motuna otuni ezali se bongo. Komema mukumba ya Yesu Kristu elingi koloba bolingo. Zambi esika bolingo ezali te pasi ekotungisa bato mingi penza. Nzoka nde sika bolingo ezali boboto ezalaka wana. Mokumba ekozala bozito penza te. Lokola likambo etali bolimbisi ndenge ndeko alobi, le jour du Christ, mokumba ya Yesu Kristu oyo ezali bolingo elingi koloba pe bolimbisi. Boko na moi mwa lelo bakomitungisa ndeko abungisa boboto elongesi ebebi penza baride ebele mpona nini akangeli moninga motema aboyi kolimbisa amemi mokumba ya lisumu mokolo kolimbisa komono te mokumba ya lisumu okangolami na yango mpe okomema mokumba ya mobeko ya bolingo oyo etindi te tolimbisa mokumba wana ekosala te elongi na yo kofungwama. Zambi olimbisi elongi efungwami motema ekombi pepele etondi na boboto. Zambi olimbisi talaka eyano na kopesa ndeko tomoni te mokumba ya Yesu Kristo ezali bozito te po ezali se bolingo. Tango yo boyi kolakisa bolingo oyo na moninga asali ngai boye ngai pe na kozongisela ye boye bokoti na logique moko ya haine ya koyina moninga, logique ya vengeance ekosala te boboto eza lisusu kati ya bino te bomoyi eza lisusu na elengi te obungisi esengo okomi elongi kokanga-kanga. Kasi mokolo koloba te nalimbisa namema mokumba ya Yesu Kristu oyo ezali bolingo bolimbisi koluka bomoko koluka bolamu ya baninga okomono te elongi efungwami motema ekomi pepele. Botondi bingi sango tozwa nanu mituna pe ya ndeko mosusu atindaki. Bonjour ma radio, bonjour mon père, merci beaucoup je crois pour le bon repas de nos âmes. Moutounezali, étant donné que la sagesse est un don de l'esprit, comment le Christ pouvait-il encore utiliser ce mot sage pour signifier ceux qui n'ont pas reçu? Merci. Bwanya ezali ndenge ebele. Bwanya lokola likabo ya elimo santu ekosalisa biso ndenge mosantu Papa François alobaki bwanya bo likabo elimo santu oyo ekomami na Isaïe 11 de 1 à 3 ekosalisa biso pote totala makambo ndenge nzambe alingi totala makambo na miso manzambe tolinga baninga na motema mwa nzambe bwanya nde yango wana bwanya ezali koluka oyo nzambe alingi. Ça c'est la sagesse comme don de l'esprit. Tango Yesu alobi te obombi yango na bato ba bwanya tu as caché cela aux sages ezali bwanya lokola likabo elimo santu te bwanya lokola mayele oyo tokolisi na kelasi. Les sages c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié tina nango pe yango wana donc sage ezali ndenge ibale bwanya ezali ndenge ibale bwanya ya kelasi moto akolisi mayele mingi na kelasi c'est pas ya bayuda azali sage zambi ayebi ebele penza kasi bwanya mosusu ezali nde likabo elimo santu apesaka oyo ekomami na Isaïe 11 yango ekosalisa pote moto alinga nzambe pe aluka mingi penza bolingi bwa nzambe na bomoi bwaye. Botondi mingi sango ndeko mosusu pe na nzela ya nkoma mpona kosukisa matema biso ndeko alobi bokese nini ezali kati ya foi pe voilà
Limbisi. La différence entre croyance et la foi, wana mutune ayambo, yami balé, les fruits de la foi. Pourquoi dit-on que Jésus est le prince de la paix aussi longtemps qu'il a chassé les gens avec le fouet devant le temple? Est-ce que c'est ça la paix? Ndekomanix akombwe. De atuni mituna ena. Mituna donc misato yami balé, le fruit de la foi, izali nini. Et puis yami sato tango kobenga na bato na temple, est-ce que wana ezali boboto? Croyance na pe boyambi. Croyance ezali péjoratif. Croyance tokoyo koloba ezali lokola bindima ndima. Boyambi oyo penza esika te pikama. Epikama na mateya ya eklesia. Epikama na maye eklesia asengi. Ezali boyambi oyo ezali yakamata kuna obakisi comme lokola liyoto osangisi makambo ebele comme lokola croyance. Croyance, c'est ça. Donc, bilanda landa bindimandima, des croyances. Balobite, motowana kosali saite zambi ezali oyebe tadam na ete yopondimi. Ce sont des croyances populaires. Kasi boyambi, elingi koloba koyamba Yesu Christ na bomo iboyo, pe kosala te bomo iboyo epikama na nzambe. Nzambe azali tata mwana pe elimo santo engebene na ma eklesia akote ya biso. Mbuma ya boyambi. Boyambi kobota makambo ebele penza. Mabonge ebele makambo kitoko ebele mota boyambi azali moto ya elikia. Boyambi pesa ke elikia. Lokola na yambi nzambe na ebite nzambe azali nta bokasi azali nzambe bokasi bonso. Oya lingi akokisaka yango. Nakozala na elikia. Soki na yambi nzambe, boyambi nanga pe kobota bolingo. Zambi awa na yambi nzambe, na kotala nzambe lokola nzambe azali se bolingo. Bolingo pe, ekobota okati ya bomo ibwangai. Boyambi ekobota mpiko, la persévérance, bongo na bongo. Ebota kama bongi ebele penza. Yesu Christo azali mokonzi ya boboto, prince de la paix, bongo akamati, fimbo, abengani batu na tempelo, bongo na bongo. Tokomono te na esika wana soki otangi malamu balobi te Yesu abengani bato na tempelo balobi te moto moko azokaki te bato bazoki basusu babukani non lokola te asali yango po ya kozongisa molongo kasi abebisi bomoi ya bato te. Il n'y a pas de violence là-bas. Il le fait juste pour des raisons de discipline. Son but ce n'est pas d'être violent, de détruire la vie, de casser, mais justement pour que l'ordre revienne, pour que la discipline revienne au temple. Asali yango pote molongo ezonga. Bakoloba tete abeti bato babukani boko bazoki makile bimi non. Asali bongo te. Kutu bakoloba te baeba koteka ebenga to bibenga abengani bango te. Lokola te azali mokonzi ya boboto. Zambi ebenga ezali elembo ya boboto. Yango wana na tempelo tango abengani bato baeba koteka bibenga abengani bango te. Elembo te ya solo penza ye azali mokonzi ya boboto. Botoni desango tosukisi pona lelo liloba ya bokabwani. Tomema mokumba ya Yesu Kristo. Mokumba na ezali nini bolingo. Bolingo ezali mokumba tosengeli komema. Zambi esika bolingo ezali moteme kozala pepele. Esika bolingo ezali esengo ezalaka. Zambi tokosenga bolimbisi, tokolimbisa, tokoluka bomoko, ata moninga salio mabe yo koluka se bolamu boye, okosambela po ya bato banso na baye balingaka yote bongo na bongo mokumba ya Yesu Kristo yango wana. Zainde sangwelamu ya ye, oyo ezali sangwelamu ya bolingo. Linga nzambe pe linga baninga. Mokumba wana ezali na bozito te zambi epesaka boboto, ebotaka pe esengo esika bato bazali.